tangu ndeko na biso papa na biso ya longo sina rambo oyoka mati tellement bazaki ya coalition na baluba oyoka interview ya mati muzoso sango muluba oyoka ma kaja ban play kaja nka bran play katula ballon wen toi siko to monde to comme une époque papa na biso fati beto jou pouvoir obité tribalisme il faut quoi ekoya mati so tali mati ya Congo bazo beta lelo oyoka mu Congo so sa télévision ndeti mati ya musuku soko mutu lokola padu bopunga mon fait padu bopunga joueur ya makasi soko simbi balde David bazo beta avec équipe libande leti ba fulisi tant on besoin interview ya nani ya muta c'est interview una muyaka po padu za muyaka tant on padu simbi balko gede mona mama padu mukatu la bala minima ne padu minima wo njembo mono sepelango makasi ba yemba na gouvernement na biso na yebi beso tuna tuzana pays nini bozolo ba tuzana mboka te pays tuzana ngo bino buyebite sekele ya mutema na yebisa moto te tuzana mboka bololo tuzotorie mia tuzotorie bololo tuzangi pe mia koto na usisa te pangwanzo yango mona papa ngwanzu mutaboba mi alekio mayele nende nini soko bango basala bandonding bango basala ba succès na poto tangela na mutu asana mutu koloko ngaya za vekele bande mama la nenda ko yele tenye shokola panzi makolo bande muiba koti atala boye amoni mama ni muiba tayi mama atali biloko ndako muiba iba TV sute na iba monde mama oyo bande muiba ye bande muiba mama voisin va y maman mouille maman est fort le monsieur boy et taribino amu na moko otu na moko ayibani ngai otu merci vraiment donc Rabi s'abonnez-vous avec Pedro Production Grâce TV. Là je vois mon papa Pedro Kangela, là je vois maman Tetengolu, là je au bord de na baki batonyo sa baso mena bombe na ville ki sasa merci important jari bombe sisi katavarer tumoni baluba basu pouvoir ba bimisi kombo cigarette kata mu kongo tongo zobisa cigarette kombo nango ba Congo ya tango zobisa kombo nango basuku ko ma feshi masemanimba muyombe tango zobisa kombo mbandaka obeli sangabo ripinza koi na pesi mbote tona batonyo so basokoli bapoya baya na bango autorité na pesi mbote tona ba recevoir so zobela pen balongo kombo ya ipen na pesi mbote tona ba recevoir so ya baramoto na pesi mbote tona bagasever no so ya puru baramo ya gambela na pesi mbote no na pesi mbote tona bagasever no so ya luza na pesi mbote tona bagasever na pesi mbote na oyobi pasteur so azangi mbongo atera na puissance oyoga pena bien na yebi so lokomoko zamba na posa moto moko zamba ringa to saela ye moto azane lokwa nzambe le Seigneur il est nous parmi nous ce soir na yebi so lokomoko so tel azinanga au pombo moto c'est pour cela toi na te moto partager maman se met no salini ofongwama maman se met no salini ofongwama tango fongwami makamu na pasanini efongwami maman tango fongwami vina yo pasanini efongwami mama sengeno fongwama oui mama na biso dola nanga fongwama mama fongwama tango fongwami vina yo pasanini efongwami rionda mana sakaria mama tufia maye ezaka pema mbongo eza pema merci vraiment to comme na soka vraiment émission na pesi ba mbote vraiment mingi pa ya basani nyonso ya mama Tetengolu baluto mama Tetengolu ba fourchette mama Tetengolu là na bo santé vraiment donc babia à bientôt c'est mon anniversaire ça maman pour matanga pardon nana ko fili susu mwana kasi na ngai baninga zo mela vitamine ba ya munene mais ya meli vitamine mutoye munene ndelo zabo bazisel batika kuna zo buka mera ndako mutoye bimaye mais condoléances na famille na ngai ya bagisimbi merci vraiment en tout cas vraiment na cité mon mouké communiquer ça écologique tous les fanatiques à papa Ngwanzu tous les bandes de nanga tout belobi donc le 10e mois c'est mon anniversaire na ko sepela vraiment na question na yo na encouragement na yo ndenge na sala kabino musala bato botala nga na internet na YouTube komela nga message par rapport à la prestation ya musala nga par rapport à ndenge na servir kabino na kati ya chaîne na bino ya
Pedro Production Grâce TV. Balobi contacter nga mon message au sala bien numéro nanga plus 243 89 47 00 793 plus 243 89 47 00 793. Quant à moi on est sur la Papa Chobo international de dessous partout. On a lingi azwa Papa Chobo azalana ya sur le live ma appel vraiment normal de boel mais on engaza plus 243 84 31 018 14 plus 243 84 31 018 14. Mais vraiment le boyo qui bien de konkwanje no bien anniversaire de 10e mois. Na beng so souté. Ya ko beng sangate mais 10 yango le 9 ya 10e mois. Na 22h47 boka communiquer aside salami kunene na kuvipa ngwantu. Excusez pas, mais